Mbote na bandeko balandi pe matondo mingi na bino baye bozali kokoba tango nyonso kopesa Vom Télévision confiance oyo ezali etando oyo eye na ntina ya kolamusa bongo bayindo na kati ya pongi pe kolongola biso na kati ya boyinga oyo loposo pembe akotisaki biso wuta kala. Solo bandeko balandi tolobaka bino tango nyonso eloko eleki motuya na kati ya bomoi ya moto ezali bongo boyebi. Pamba te boyebi nde kopesa bino makoki ya kozwa biyano na maye maso oyo kokoma na kati ya bomoi bwa bino. Soki bozangi bongo boyebi ekozala bongo pasi po boko kozwa biyano ya malunga na maye oyo kokoma na kati ya bomoi bwa bino. Soki totali lelo ekolo na biso Congo, malgré biso tatantsumbu tolinga mingi kokumisa ekolo Congo te pamba te Congo ebotami na conférence ya Berlin, mais soki totali mingi mabele na biso ya Afrika ezali kotambola malamu te po tozangi boyebi ya solo ya tata mokeli. Talatina ena wapi Vuvamu Télévision ebanze koyela bino émission kitoko mikandami ya boyebi oyo kokumbela bino boyebi oyo kosala ete tango nyonso likambo ko se présenter liboso na biso tokoka bongo kozwa biyano ya malunga. Bandeko balandi esengo ya makasi ezali vraiment koyela lisusu liboso na bino ndenge toyebisaka bino tango nyonso ebele ya bato balobaka soki olingo bombela moto moyindo likambo tela ye na kati ya mokanda. Me moyindo nini oyo kobombela likambo na kati ya mokanda? Eske ezali moyindo avant boyei ya mondele to après boyei ya mondele? Solo bandeko balandi tokokanga maloba te, ezali moyindo oyo sima ya mondele koya na mabele na biso. Pamba te tango moyindo aye na mondele aye na mabele na biso akotisaki maye maso ya mabe oyo esalaki ete moto moyindo akabwana na tata mokeli. Etango akabwana na tata mokeli toyebi ete maye maso ya mabe ekokoma na kati ya bomoi ya moyindo. Moyindo akoti na nzala, akoti na pasi oyo azokoka lisusu te kodevelope bakapasite oyo ekopermettre ye akoka lisusu na kotanga. Kasi biso ya bino mosali tata Ntsumbu Mayimona na nzela emission kitoko mikandami ya boyebi tondimi kozwa mokumba ya kolimbolela bino maye maso oyo mondela bombela biso oyo ekosala ete tozonga lisusu bakonzi ya mabele na biso oyo ekopesa biso makoki pe bakapasite tozonga kotanga lolenge bakoko na biso batangaka ya momondele akoka boko ya na mabele na biso oyo ezali etumba monene mfumukusu kia muzala pana na ngola bazali kosala mokobi misala ya 1921 baye lisusu na tina ya kozongisa moyindo na bakapasite na ye oyo ezalaki ete azobomba likambo un siècle na mutu ata akomi mpaka mais azaka toujours na likambo na mutu oyo akotikela na bayibako ya sima. Kasi lelo ekoma contraire bampaka epai ya bayindo bazali kokoka lisusu te kosimba mai ya malunga oyo bakotika epai ya bayibako ya sima. Pona nini? Po mondele abebisa baservo na biso na maye baso ya mabe oyo ayaki nango na mabele na biso. Ya solo esengo ezali mingi ya koya lisusu liboso na bino toyebi ete soki naza liboso na bino bomitunaka mutuna. Lelo tata Ntsumbu mokanda nini akumbeli biso? Tobanzi lokola Vuvamu Télévision ezali etando ya bolamusi bayindo na pongi awa mikanda oyo koya kaka na miso mikanda ya boyebi ezali pe kaka mikanda oyo kolamusa bayindo na pongi. Solo lelo tozali na eleko oyo tozali kofete centenaire ya Fumu Kimbangu. Bobandi misala na ye, masakoli na ye, pe condamnation na ye, 100 ans, 100 ans. E mokanda pe ya lelo tokolobela kaka Fumu Kimbangu. E titre ya mokanda yango ezali nini? Tososola Fumu Kimbangu. Toye lelo liboso na bino na tina ya kukumbela bino tososola Fumu Kimbangu. Pona nini esengeli na biso bayindo tososola Fumu Kimbangu? Fumu Kimbangu azali nani? Asimbi nini? Abombi nini? Motuya nini azali na kati na biso bayindo? Oyo lelo Vuvamu Télévision na nzela émission mikanda ya boyebi bakumbela biso buku kitoko boye tososola Fumu Kimbangu. Mokanda oyo tokumbeli bino ekomami epai ya Mfumukusu kia muzala pana na ngola mokobi misala ya 1921 tolobaka bino tango nyonso azali moto oyo andima ko sacrifier bomoi na ye kaka na tina moko ya kozongisa bayindo na maboko ya tata mokeli, ya kozongisa bayindo bakonzi ya mabele na bango. Soki pona kolia na komela bolia, soki pona komela bomela. Mais soki o etali maye ya bolamu ya bayindo
totikele yango fumukusu kia muzala pana na ngola tala tina mokanda oyo ekomami tososola fumuki mbangu balobi teke tososola nensongi ya nzela me balobi tososola fumuki mbangu lokola mokanda ezala maboko na biso toyebi nini yango tolobaka biso tata ntsumbu na bino baye bozali kolanda biso tokokanga maloba te biso na bino na kati ya mokanda bayebisi biso boye na kati ya mokanda neteni nango ya yambo totangi mokanda mbotama ya fumuki mbangu mobikisi ya bayindo bilaka bya mbotama bwa yeto ya bango bilaka bya mbotama bwa fumuki mbangu epesamaki epai ya yaki pavita na mbanza Kongo wuta 1706 na bozongi bwa ye na mokili ya molimo alakaki ete mwana wa ye kembo ya nzenza oyo azali kozika na ye elongo akoya lisusu na mokili ya mosuni pona kozipola mayeba paya bazalaki kozipa maloba oyo nde solo elaka ya boyeyi bwa mobikisi na biso bayindo na mokili oyo abimeli na mabele ya RDC ya lelo oyo esalami bongo pamba te na kotala kobundisama ya lobiko ya bayindo na tango wana mingi penza na mai esalimaki na 1665 epai ya Yaya Vitankanga pe na 1706 epai ya Yaya Kimpavita na lolenge ete bayindo na bozoba nyonso bazalaki kokosama epai ya loposo pembe pona koteka to kotrahir batindami ya tata mokeli epai na biso nde likambo yango to etumba ya bosomi yango elongwaki na mabele ya mbanza Kongo kuna esika bazipaki nyonso pe eyaki na eteni ya Kibangu na timati ya lelo esika nkamba ezwami pe bongo esika mozipoli ya maso mbangudi ya mfika ya swekama akobimela nde ye wana fumuki mbangu toyeba ete na tango makita to conférence ya mindele na Berlin esalimaki na 1885 esika mindele bakaboli mabele na biso na bokaboli Empire Congo nde esali ete na lelo eteni ya ntimati ezwami na ngambo ya RD Congo Belge pe mbanza Congo etikali na eteni ya Angola Congo Portugais ya lelo bokutani bwanengwa Lwezi pe na tata Kuyela kolandela bilaka ya tata mokeli pona kobotama bwa mobikisi ya bayindo nde esalaki ete na eleko moko na mabele na biso awa oyo mindele bakomisaki Congo Belge na tango bakabolaki yango wuta 1885 mindele baye bazalaki kobokola bangombe na Congo Central bazwaki bongo bato na biteni pona bokei bongo kobokola bangombe na eteni ya Ntimanti nde wana bato bawutaki ngambo na ngambo bantandu bandibu lokola pe bamanyanga bakendeki na eteni yango nde bongo baye bakendeki na eteni yango babengaki bango besi ngombe lokola bato ya ngombe kati na baye bayaki nde bongo libote ya tata Kuyela bawutaki na bantandu pe oyo ya nengwa to ya mama Lwezi elongo na nengwa Kinzembo oyo bawutaki na manyanga bango pe bayaki nde bongo lokola elenge Kuyela akomaki na posa ya kobala nde akobala nengwa Lwezi tata Kuyela movandi na mboka nkamba pe nengwa Lwezi movandi na ngombe Kintsuka tata Kuyela asepelaki kobala elenge mwasi Lwezi pe bamboka na bango ezalaki kaka ngambo na ngambo mwa mai moke nde ekabolaki bango makamwisi oyo ezalaki kosalema yambo ya kobotama ya fumuki mbangu neleko oyo ebalanaki na kobotama na ye ezalaki na mopepe moko ezalaki koleka na eteni ya Congo Central mopepe wana bayebi esika ezalaki kouta te kasi ekomaki likambo pe ezaleli kati na bango ete soki nengwa to mama akei kobota soki akufi to mwana akufi bazalaki kokunda te kasi basi bakoya na maputa bakozipa mowei makasa ya nzete pe bakobanda kopupola pe na maloba na nzembo oyo kimbangu fula mwana lele kimbangu fula mwana lele kimbangu fula mwana lele nde bongo bakoyoka mopepe makasi ekouta ngambo ya moniele to ya este ekoya koleka pe kolamusa mwana to mowei likambo yango ekomaki ezaleli makasi na eteni wana
kobotama ya Fumuki Mbangu mobikisi na biso bayindo. Na sanza ya misato to ya mars na mobu 1889 kolandela manaka ya bapaya, wana zemi ya Nengwa Lwezi ekomaki pene ya kobotama, lokola ezalaki ezaleli na bamboka, bamama bazalaki koya pene na ye. Kasi mwana azalaki koninga na makasi penza kati ya zemi. Mwa 8 mars 1889 bato bamonaki na likolo ya mboka nkamba, bangozulu to bambemba to ba aigle libwa bazalaki kobaluka na likolo ya mboka nkamba. Mingi bamitunaki elakisi penza nini pe likambo liango ezongelaki omokolo mwa 9 mars 1889 pe ya 10 mars 1889. Kasi omokolo ya 9 mars nde wana Nengwa Lwezi ayaki kobota mwana ya mobali oyo na kokamwa nyonso tata kuyela apesaki kombo Kimbangu. Na esika ete apesa ye kombo na ye moko, lokola ezalaki ezaleli mingi kati na mabota. Bongo ndenge nini tata kuyela akopesa kombo na yete kasi akopesa mwana kombo wana oyo ezalaki kosala makamwisi? Soki tososoli malamu na eteni wana tokomona ete solo alatamaki na molimo ya tata mokeli, balongo pe bakoko po bamonisa ye mingi na bandoto ya yango ekolingisa likambo yango. Bambemba libwa mikolo misato mobimba pona kokembela koya ya mokonzi monene. Mwana ya bilaka mosekwisi bato pe akosala makamwisi yambo ete abotama na mosuni. Tala esengo mpe sai pona mabota ya bayindo. Elakamaka na 1706 ekokisami na 1889. Kasi bayike bamonaki basosolaki te po nzoka ezalaki likokisi ya bilaka po mwana oyo ya makamwisi na kombo ya makamwisi ye wana na 6 avril 1921 akotelema po ya kokokisa bilaka ya kombo na ye. Nde akobangula to akozipola mabombami mai mabombama yende Fumuki Mbangu mobikisi na biso bayindo pe mobongisi ya mokili. Fumuki Mbangu na bolenge pe kokola bwaye. Awa tozali kopesa kaka mwa likanisi. Tokotalisa bozindo yango na mikanda ezali koya. Na bolenge bwaye pona kotalisa ete abotami na mokili ya mosuni pona kobongola moto moyindo oyo azali ya kobeba po ete akomisa ye malamu pepeto. Nde wana nde mai oyo ekomonisana na masivi oyo asalaki. Fumuki Mbangu akoteta ndika nzoka nde na kati na yango ezalaki ya kopola pe ebebisaki molato ya tata kompenda moninga na ye. Fumuki Mbangu akosimba esika ebebaki, bosoto wana ekolimwa pe kopola wana ekobongwa na ndika ya peto pe ya elengi oyo moninga na ye kumpenda aliaki pe epesaki ye ensengo makasi. Na kokola bwaye na molongani wa ye Nengwa Mwilu babotaki bana misato: tata Kisolokele Lukelo, tata Dialungana Kiangani pe tata Diangenda Kuntima. Tokoki te kolobela bokoli to likokisi ya moto sanke to bana na ebandeli na ye. Awa balingi batalisa biso nanu mbotama ya Fumuki Mbangu. Donc Fumuki Mbangu bilaka ya mbotama na bango epesamaki epai ya Yaki Mpavita na mobu 1706. Donc Fumuki Mbangu tino monaki bango babotamaki bongo, me yambo babotama bilaka na bango epesamaka yambo epai ya Yaki Mpavita. Yaki Mpavita toyebi biso banso tokokanga maloba te po biso banso toyebaki sango te. Mokobi misala ya 1921 ne ateyi biso pe alakisi biso mozindo ya sango oyo. Laurent Delic na Bernard de Gallo o bazalaki basango catholique. Bazwi bandimi na bango o pelelo bazali kokoba ti lelo kozala catholique kozala kaka ba instrument o bazali kokoba pona destruction ya mabele na biso. Ba mama légionnaire babuki nkoni po batumba elenge mwasi ya mbula tuku mibale na mibale. Mawate bayeba te yaki biso ete bazali basali na Nzambe kobuma ezali mabe
soki babeti mbata na litama ya mobali pesa pe litama ya mwasi me bango babeti bango ata mbata ata kutu kozota bazoti te me balingele lenge ya mwasi ya mbula tuku mibale na mibale boule ya makasi koleka nenge bino bomesala koloba na terme wana bo utilizaka bazui mwasi elenge ya mwasi ya kimpavita na mwana na mokongo bayoki ta mawate pandeko toyebi ke muto asali infraction nde bakangaka me bango bazui na mwana aza innocent kembo dia nzenza esengo ya bapaya ya Bernard de Galon na Laurent de Lic bazui koni lokola bazon tumba taba bamatisi elenge ya mwasi ya mbula tuku mibale na mibale ya 22 ans batumbiye na moto alobi boyo kata mawa bozwanga ta mwana na mokongo bokena ye toyebi kaka basango wana ba portugais ne bazalaki so tali ba otama ndefu ta zolo bayo kata mawa te po bayaki pe awa te po bayoka mawa batumba ya kipavita na mwana na mokongo me lokola ya kipavita ayebaki motuya ya mosala oyo ya kosala ayebisi bango ete mwana o bozo tumangana ya mokongo akoya lisusu kozipola mai o bozali kozipa toyebi banso mondele ay kozipa nini bolamu ya bayindo mondele ay kozipa nini nyonso ya bayindo ba faculté intellectuelle ya bayindo ya ngonde ya kozipa me ya kipavita laki bango tango bazo tumena mwana na mokongo mwana oyo akoya lisusu kobotama po aya kozipola mai oyo bino bozali kobomba lelo bandeko balandi batalisi biso mai oyo mokomi mokanda akomeli biso awa alobi maloba oyo ya solo ezali elaka oyo ya kipavita asalaki po na boyeyi ya mobikisi na biso pamba te loposo pembe abanda kala wuta kaka ya pamba te likanisi o loposo pembe aya nango o azali kokoba nango kino lelo ya ko récupérer mabele ya Afrique ekoma ya ye likanisi kaka moko mondela zaka nango yango wana mabele ya Afrique ezala ya ye etika ata ko échapper mokolo moko te wuta boyeyi na ye kino lelo a utilisaka kaka politique wana mabele ya Afrique ezala ya ye awa ezali lokola dépôt na ye soki ayoki nzala ezali lokola cuisine na ye soki bana na ye bayoki nzala bakimi mbangu awa bazwi nyonso bazala ngo posa bazwi coltan bazwi diamant bazwi cuivre bazwi cobalt nyonso bazala ngo posa na babitabe nyonso bazwaka na mbisi nyonso bazwa na mai awa ezali dépôt ya loposo pembe batalisi biso ete uta ya vitankanga po ya vitankanga basuka na kokata ye moto bakende ko célébrer yango epai ya ba catholique ba utilizaka pe kaka moyindo ezali kokoba kino lelo bilaka wana oya kipavita salaki yango wana nde elakaki boyeyi ya mobikisi na biso epai na biso ya kipavita atelemaki na mbanza Kongo kasi na conférence ya Berlin na 1885 nde salaki ete bakata mabele ya Afrique bandeko ndenge toyebisaki bino mondele akonsideraka Afrique ezali dépôt na ye ezali cuisine na ye esika o wabisoka yoki nzala aye azwaka biloko ya kolia to asalaka maye maso o azala ngo posa kaka na mabele na biso bref année akabola mabele na biso ya Afrique sans consentement ya bayimboka eza lokola moto akoti na ndako na bino abandi kokabola ba chambre pa ya bapaya sake bino bakolo ndako bozwa ta chambre moko maimundela sala na mabele na biso lokola mbanza Kongo tangu mondele akaboli mabele nde balobi ke bilaka yango eye ko se retrouver na mabele ya Ntimanti oyo ezwa mibongo neteni ya RD Congo sima ya conférence ya Berlin bandeko balandi esika oyo tokopema mwa moke po tobetela bino mwa lisolo lelo yambo to ya kosala émission a tokutana na bandeko na kati ya mutuka babeta lisolo ya Fumuki Mbangu bandeko mosusu balobi ke Fumuki Mbangu babota yete awutaka likolo lokwa litanga ya mbula abamami na sima ndako pu papa na mama mo bake kolokota ye bamosusu balobi ke baboti na ye bayebani te Fumuki Mbangu awuta na bandundu ye moko azotambola a se retrouver na nkamba
nayebi te nzela kaka moko o tata mokeli ya sala o bino bobengaka nzambe po moto aya na mokili ezali kaka bokutani ya tata na mama nde bakosala nzoto ya mosuni o molimo ekolata po mwana botama. Me bato babeti lisolo ke moto awuti lokwa litanga ya mbula na likolo bu mpo na nini? Po likanisi ezali kaka na motu na bango ndenge babetelaki bango na kati ya mokanda oyo bapaya bayaki na yango. Nzambe avandaka na likolo, aza na kiti na ye na likolo, chambre na ye na cuisine na ndako na ye na basalon, avanda wana na mesa bakina kotile biloko na mwasi moko boye ya Israel. Abotaka bana kuna, abambaka bango na se lokola litanga ya mbula. Wana eza makanisi bato bazalaka na motu. Me mokobi misala ya 1921 na nzela ya mibeko ya bikela o batangisi biso, loi ya nature etalisi biso ete tata na mama soki bakutani bayokani nde bakosala nzoto ya mosuni o molimo ekowute pa tata mokili mpona kolata mosuni wana oyo ekozala na kati ya bomoi na kati ya mokili ya mosuni. Bandeko balandi ya solo loposo pembe ayela biso mai vraiment ya lokuta nsima ya mondele kokabola mabele ya Afrique oyo bazwaki depo na bango, cuisine na bango, esika oyo babanda kotokela bongo bomengo nde bamindele bazwaki mokano ya kobokola bongo bangombe na eteni ya Congo Central. E bazwaki bato oyo bawutaki na biteni ya bokeseni ndenge mokomi mokanda komeli biso bato bawutaki na bantandu na bandibu na bamanyanga oyo bayaki na eteni wana bamindele babandaki kobokolela bangombe po bakutaki mabele ya kitoko esika nyonso o tata mokili apesa. Dotango bino bolobaki naza Besingombe, Besingombe eza ekolo te, ezali baye o mondele azwaki bakende kobokolela ye bangombe nde babengaki bango Besingombe, babokoli bangombe. Bawutaki na biteni ya bokeseni na bantandu na bandibu na banyanga. Vous se retrouvez quelque part place wana babokolaka bangombe nde babengi bino babokoli bangombe. Mais bino lelo boko bobetela ngo tolo onga naza Besingombe te, sa Besingombe te, ekolo wana ezaka te to boma yango. Donc tata kuyela awutaki na eteni ya bantandu lokola mondele na période wana lokanga badu sans condition. Oze kuna waloba koloba te mondele soki aye na mabele na bino azosala nyonso o azana ngo posa pe elingi ye. Azwi tata kuyela na bantandu ake na bango po babokola ngombe. Azwi nwengo alwezi elongo na mama kinzembo aye na bango, azwi bango neteni na bamanyanga aye na bango pe neteni oyo baye po babokola bongo bangombe. Bososoli tata kuyela wuti na bantandu, nengo alweza wuti na bamanyanga baye kobokola bangombe. Me tata kuyela elenge mobali alobi te na sepene elenge mwasi wana esengeli na bala ye. Atako bazalaki bamboka ngambo na ngambo, me tata kuyela asepelaki na mama lwezi alobi ngai ilfo na bala kaka ye. Wana tata mokili asili kobongisa baboti ya mosuni, abongisi tata, abongisi mama, siko balobi yambo makamu se bandai kosalema yambo fumuki mbangu abotama. Tokende koyeba makamu siango ezalaki nini. Po lelo biso na bino tozotanga tososola fumuki mbangu, tozososola ma fumuki mbangu mbotama na ye, baboti na ye, pe makamu sini nesalamaki yambo ye mobikisi ya bayindo fumuki mbangu akoka bongo na kobotama. Balobi phénomène moko to ezaleli moko ebotamaki na eteni ya Congo Central na mabele oyo tata kuyela na nengo alweza azalaki na mabele ya ntimati. Soki mama akufi to mwana akufi sima ya kobota babandai kokunda te. Mama kei kobota esali ete nkokoso akutani na ngona kobota azongi mokila molimo to akufi to mwana oyo ya boti akufi. Kasi mopepe banaye koleka yambo fumuki mbangu abotama balobi babandai koyeba phénomène wana te esika mopepe banaye kouta. Soki mama akufi to mwana akufi ba mama ya mboka bakoya na bamaputa na bango bakozwa bandi makasa ya nzete bakozipika mama to mwana akufi na monoko na bango bazoyemba kimbangu fula mwana lele, kimbangu fula mwana lele. Wana fumu kimbangu na nabota miti. Me kombo eye yambo ye abotama. Moto ya boye. Na ebite ta musu bozoka li solo me bino moko bovanda bokanisa moto na nabota miti. Me kombo na ye esi ebotami.
e banina kobikisa pe na bato mutu moko ta yebisi bango ke o mwana moko akobota makombo kimbangu te phénomène ebotami kaka ke soki mama akufi to mwana akufi bamama mpe place bazwaki likanisi wana bayebi mpe te bayembi te ke ntsumbu fula mwana lele te kuyela fula mwana lele te lwezi fula mwana lwele te me bayembi kimbangu fula mwana lele me kimbangu yango aza te kimbango bayembeli fula mwana lele aza na ye te physiquement boye aza te bandeko balandi tomekana kotelema mwa moke esika oyo toyebi te ntango fumukusa alobaka fumukimbangu aza extraordinaire tozongi même epai ya curé Jean-Marie Vanep bango mpe baloba po curé Jean-Marie Vanep azali curé église catholique le vrai alobi fumukimbangu azali extraordinaire tant que vous les Africains vous allez les méconnaître l'Afrique ne s'en sortira pas moto ya boye yambo abotama mopepe kaka ya pamba ebandi kolamusa na bamama na bana oyo bakufi tososola fumukimbangu babikisi mususu yambo basekwisa bato to balamusa bato bo bato pete ya emsu mutu po babikisi nyonso baya a part fumukimbangu balamusa kaka mutu na mukanda na babetaka lisolo alamusaka Lazare na yebi te so mutu muso azali bokotanga me na ndimi te me babi fumukimbangu yambo abotama nanu toyebi motango ya bato alamusa te yambo ya botama yambo abotama po ekomaki ezaleli na mabele ya nkama yambo moto abotama bato bazolamuka na kimbangu fula mwana lele bandeko balandi tokotya commentaire mingi te po toyebi te soki biso na bino tozo comprendre malamu monene ya fumukimbangu po mokanda oyo susi ya mokomi mokanda on fumukusu kia mzala pana na ngola eza kaka moko tososola fumukimbangu pona nini esengeli tososola fumukimbangu mozindo ya kososola fumukimbangu tokoyeba kaka na kati ya mokanda oyo ya solo mopepe kimbangu fula mwana lele ba aigle libwa ba ngozulu ba mbemba batamboli mikolo misatu na mboka nkamba bato ebele bamonaki bamoni ba aigle likolo bazotala pe aigle kasi basosolaki pamba te ye wana mwana oyo balakaka na 1706 epai yaki pavita tango basango oyo ya mitema mabe pe bakotikalaka jamais kozala mitema malamu pai na biso bayindo babandaki kotumba ye na mwana na mokongo abotami na kombo ya kokamwisa na kombo ya motuya oyo aye kokokisa bilaka balakaki biso epai yaki mpavita yende nani yende mfumukimbangu mobikisi na biso bayindo solo bandeko balani totelemela na esika wana mbotama ya moto ya boye moto voma ya boye yambo abotama tomekana kosala na lecture muke ya moto kota na mozindo moto mobimba yambo abotama amiyeli nanu esika kombe utaki batu na monoko bayebaki te totaka mango kimbangu fula mwana lele esika kombe utaki batu bayebi te moto ya boye yambo pe abotama na mikolo misato balobi bangozulu ba aigle batamboli likolo etango mwana ngo abotami tata esika pesa kombo na ye po ezalaki ezaleli na biso me apesi kombo ya kimbangu o azalaki mopepe lelo alati nzoto ya mosuni amonani kati na biso ye wana mobikisi na biso fumukimbangu kasi oyo ezali ndambo ya bososoli nani tosisi kososola bango te fumukimbangu balobi na eleko na ye ya kibolenge bazosakana na moninga na ye kumpenda ndenge pe bino bosakanaka esali ke fumukimbangu ateti ndika talaka ke lengi ya ndika soko zoteta ndenge ezalaka mingi bolia aso ndika te bosaka erreur po ndika eza na elengi na osi biso ozolia na kikedi eza na elengi mingi bosaka erreur so olia ndika o bapauvre nde baliaka ndika te ndika eza na elengi eza mpe na mayo ebombe eza ya motuya mpo na banzoto ya bato tobandi na émission santé elambo kolanda yango motuya ya ndika
Fumuki mbangu ateti ndika esali ke ndiko ateta ke zaki ya kopola mai na ngwe bimi ebebisi lamba ya ndeko na ye kumpenda moninga na ye me lokola zaki mobikisi ya bayindo toyebi kaka ndika ya kopola mai wana ndenge esalaka na elamba. Fumuki mbangu asimbi kaka elamba esika oyo ndika ya kopola ezalaki asimbi yango kaka ya tata kumpenda mai wana ebongwani elongwe bosoto wana elingi toyebi te maboko ya Fumuki mbangu ezalaki javel oto nini po toyebi biso banso soki elamba ebebi surtout ya pembe okosoma mpe bacline to basavo apousse badétergent dotiaka elongwe mpe te esengaka mpe intervention ya javel. Mais Fumuki mbangu maboko na ye eza mai eza détergent eza mpe javel esimbi kaka elamba ya tata kupenda epetwami sans trace balobi ekomi ndika ya peto mpe ya elengi tata kupenda aliaki mpe ayoki elengi bandeko balandi eza moke to mosusu na koloba yango boye mais kosalema na yango tala grandeur ya eloko wana biso moto omonaka baexpérience na bomboye na biso otamboli boye bosoto ezwi na elamba etikali mpe otie basavo ya poussière ezolongwa mpe te esengi mpe intervention ya javel mpe biso elongoli mpe yango mpe te. Mais Fumuki mbangu maboko na ye kaka ya pamba asimbi elamba ya tata kumpenda epetoli na elamba aza mai aza détergent aza javel oyo aye kopetola salite ya bayido tala degré ya moto ya boye bokoloba ta mosusu tata ntsumbu mpe commentaire elebi te eza maloba mokomi mokanda akomi oyo eza histoire vrai mpona kososolisa biso monene ya Fumuki mbangu po ebele 100 ans après tososola na kaka Fumuki mbangu te tozwaki kaka lokola bapaster na biso lokola bengaki prophète mpe baprophète bakóma na bango ebele o prophète intel prophète kingali te totalaka monene ya Fumuki mbangu oyo bazali kotalisa biso tososola ye biso bayindo oyo ezali na ntina ya makasi mpona bomoi na biso. Fumuki mbangu mpe abalaki mama mwilu abotaki mpe bana na ye misato batalisi biso awa papa Kisolokele papa Dialungana na papa Diangenda ebele balobaka ke Fumuki mbangu abota te botika masolo ya lokuta wana eza masolo ya lokuta lokola mobikisi ndenge babetaka lisolo ke mobikisi ya bayuda abotaka te bon toyebi te soki azalaka stérile mais toyebi te eza bon po ebele mpe bateyaka babike bozala baimitateur na ye soki mobikisi na bino abotaka te mais bino fo bozala mpe baimitateur na ye bobotaka te basalaka bongo mpo bayebi ke moto nyonso aye na mokili ya mosuni esengeli abota bajoue prudence mpo batalisa ke mobikisa bayindo abotaki seke aza mobikisi te eza lokuta na bavrai histoire mpe ya loposo pembe bokomona ke mobikisa bayuda mpe abota soki botali documentaire ya le tombeau de Talipiote le tombeau de Jésus bokoyeba mpe vraie histoire abota Fumuki mbangu mpe abota na bino baye oyo bozoteya mpe Fumuki mbangu bobomba te bolanda te exemple ndenge bakosaki ke mobikisa bayuda abota te Fumuki mbangu abotaki batangeli biso mpe bana na bango awa tata Kisolokele tata Dialungana tata Kiangani tata Kisolokele tata Dialungana na tata Diangenda bandeko balandi buku oyo ezali monene makasi tobandi ntango mosusu na eteni moko ya émission tokoka vraiment kosilisa yango te esengeli tosala yango ta bémission mibale mpo Fumuki mbangu aza eba po toyebi te tobenga ye nani mpo meme ikutu ebale ya kongo eza mokie meme ikutu oseya eza mokie na grandeur ya Fumuki mbangu mpo kotalaka mai oyo balimboleli biso awa bandeko balandi Fumuki mbangu nde maso ya biso lokola mokanda oyo eza monene tolaki bino tokoya lisusu kosilisa mokanda oyo toza na esika te tokobombamela Fumuki mbangu toza na esika te tokobombamela Fumuki mbangu ya solo bandeko balandi bandeko na biso na eteni ya bandundu baloba mamba bamutswekila koko nkonga wana eza lisese tozwaki mpe bandeko na biso ya bandundu elimboli nini mai babombelaka yango bolumbu te ata olati bilamba olobina kosokola na bilamba me mai ya kokota ti na kati na yo Fumuki mbangu azali mai epai na biso bayini azali nyonso epai na biso bayini
mais lokwa to silisi te mokanda oto tokoya lisusu mbala ya sima mpona kotalisa bino monene ya fumuki mbangu tokosilisa mpe maloba nyonso te pamba te mokomi mokanda mfumukusu kia mzala pana na ngola azokomela biso mikanda mpo ezongisa biso bayindo ya solo na ntango yo ozwaka makoki to ntango na yo kei na babiblioteke ya bato oki kovanda ozwi ndakisa babuku mosusu ezalaka batitre lokola bafilme o le bunderi dudubu te pusana na zimbasi oyo topesaka bino baadresse avenue Ngiringiri numéro 54A direction Chaba Gambela bokoma wana bozwa mikanda oyo fumukusu azokoma na ntina ya kozongisa biso bayindo ya solo po mikanda oyo totangi epai ya minele lelo balicencié babimi badocteur bamaster bagraduat badiplômé résultat sur terrain zéro lelo so toke na science na religion na politique na mabele Afrique libungu tu elingi koloba nini nyonso oyo toyekoli nyonso oyo totangi nyonso oyo tosambeli eza na importance moko te na kati ya bomoi na biso tolandaki boyindo tozala na elengi ya kolingaki boyindo na biso surtout mikanda oyo nesoni ya nzela azali kokomela biso yango nde ebombiki boyindo na biso bandeko balandi tozalaka mala mposa kotika bino te tozali liboso na bino me toyebisaka bino ntango nyonso liloba oyo bino na kati ya pompe etondaka mbala moko tofungoli pompe moko pu etondi te litanga moko nde kosala ete bidon ekoka bongo na kotonda bokoba kolanda émission mikandami ya boyebi bokoba kolanda vuva mu télévision na manaka nango nyonso ya bokeseni na bemission ya bokeseni bokozwa boyebi ya sikisiki pamba te mission principale ya vuva mu télévision ezali ya kolamusa bayindo na pongi o mondele ayaki kokotisa biso mission principale ya émission mikandami ya boyebi ezali ya kokumbela biso baboyebi ya motuya oyo ekosala ete toyeba kozwa mikano ya malonga oyo ekozongisa biso bakonzi oyo ekopesa biso makoki ntango likambo se présente epai na biso na biteni nyonso ya bokeseni na politique na science to na religion tozala na makoki ya kopesa biyano ndenge kaka mfumukusu kia mzala pana na ngola basimbi biyano oyo ezali mpona tombwa na biso bolongola temps ya kokende otanga bamikanda soki wapi te mikanda ya solo ezali oyo religion africaine ezali kokomela biso topesa yango ntango tosomba yango ndakisa tososola fumuki mbangu yambo tosilisela bino buku oyo bino moko bokende na koluka yango bomitangela yango mpo tata ntsumbu ntango koya alimbolela bino bandeko balandi esengo makasi lelo ezalaki émission mikanda ya boyebi lelo tolobelaki bino mokanda oyo tososola fumuki mbangu tosilisi yango te tolaki bino ete tokoya lisusu mbala ya nsima mpona koya kotangela bino esengo makasi ezali pamba te soki tokomelaki bino na kitoko makasi boye toyebisaka bino ntango nyonso moto avandi na mesa batiele biloko azali kolia ndakisa mikebuka na ndunda batie mwa pilipili alia bimi mwa miyoyo soki osilisi kolia okendeka mbala moko te pozongisa matondo na bayi oyo balambaki pamba te mosusu azikaki moto ntango mosusu mpe misokisaki na mbeli biso mpe émission oyo mikandami ya boyebi mpo ekomela bino na kitoko boye ezali na bayi oyo babimisaki énergie na bango ya makasi mpo ekomela bino na kitoko boye ezali bongo banani ezali équipe technique ya Voix mu télévision na nsima ya bililingi bon ya kalau tata maisha nekwaku bango nde bazwaki biso mpo bomona biso na kitoko boye na coordination ya nzete moyini tokoloba te oyo etikali son kitoko boye ezali bango moko coach bazali kokoche na eteni ya son mpo boyoka biso boyoka maloba ya kitoko na buku oyo totangeli bino lelo tososola fumuki mbangu biso na bino tokutani mbala ya nsima me kimi ya fumuki mbangu ekoba kozala tokokoba kaka kososola bango mpo bango nde bazali mobikisi na biso na bino mbala ya nsima